Yé a tout le béobéla, a toujours lenga malila monique fut oiseau bella, ça gravement, yé taliéti, face à opposa monter magnétisme. Et des fois, il y a donc, soit à côté de la chambre, peut-être abîmé dans l'hôtel, donc assister nos cailloux. Et moi, souvent, tu m'as dit, paraître câble. Et moi, surtout câble. Et comment ça va le quoi? Le quoi n'a pas bien la tout. Donc, on va expliquer à tout n'anga te pour nous on a kaka. Bon, m'anga l'église. Peut-être ma camnanga et ça ni et pour y bana et pour ça. Et des fois, souvent, nous sentons quoi bien que tambulanga na le keto. Donc, on sentira ka bien. Tu vas kata souvent nzolo ko. Bazo soso mobimba basoso na biso mboka o ya mboka bakata ki makilona nde bazo sela biso ngo bazolo kona loketo. Dieu le mal est yango wana autant to lo bazo ignorer bazo mona ngo lokola to exagérer. Or non, pour osala likambo bien il faut nzambe nde a permettre. Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Tant Esaïe, il y a yebi lobby, il y a yebi que le coach au sali yango lobby et couper ça va résister. Olingonanga ya Yesu, Olingonanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Balukayo na ba jeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Ça dépendra de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre dans cette tranche de cette émission. Derrière le masque, une émission qui bénit, une émission qui édifie beaucoup de familles. Que Dieu nous fasse grâce vraiment encore dans cette nouvelle année, l'année 2025, une année de triple B. Donc, bonté, bonheur et bénédiction qui va nous accompagner. C'est pour cela, je dis un grand merci à Héros dans l'ombre, la caméra pour que tout le monde pour la binobo à la béni dans ma beauté là je dis un grand merci à notre papa Eli, pourquoi pas à notre détédini je me solo, pourquoi pas papa Louange, et puis je dis encore un grand merci à l'équipe de Bravo Jésus, à l'équipe de chez Bissou Télévision qui fait la spiritualité et elle est toujours stable. Là je vois notre papa Thomas Fabien, pourquoi pas maman Wechi, pourquoi pas le prophète Eric, pourquoi pas le pasteur Gilles que je salue, qui est parmi nous déjà. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur bienvenu. Qui m'est allé, papa Nangaï. Bien angola nzambe en tout cas nzamba bateli. Merci, Peli. Vraiment, tous allez le bénir la présence nayo. Amen. Dans notre mission, il y a derrière le masque. Je ne peux pas aussi être ingrat de ne pas saluer aussi notre sœur qui est parmi nous. Ou à Salima Kassi, Yakoyako, Luka, Ndekoya. Bravo. Jésus puis à chez Bissou Télévision, il y a derrière le masque pour qu'il y ait une solution à l'Ikambunaye, journée à l'élo. Ma soeur, shalom. Oui, shalom, papa. Nous allons à Kassia, je t'ai vu depuis là-bas au bureau en train de pleurer, Bosungangaï, nous avons osé copier ces Bissou directive pour na Osungamali Likambunaye qui est la Bissou A. Sur ce, j'aimerais avant de tout commencer, tout associer Nzambe,
to yeba mokano nzambe ezani mpona émission na biso ya lelo ye moko akamba biso du début comme alpha à la continuité comme Emmanuel et jusqu'à la finalité comme un Dieu oméga apesa biso même esprit même pensée même compréhension tozala vraiment béni na prière papa na biso Jules merci papa mo na biso na losambo merci prions nzambe abomo nzamba lola topesi yo merci yes nzamba nguya nzamba mokeli na nyonso merci pona souffle de vie ya mokolelo pesi biso merci pour tout éternel Dieu toza reconnaissant au na makomi na yo que celui qui offre sa reconnaissance me rend gloire éternel Dieu ensemble na équipe au Dieu ko rendre yo gloire à travers nos reconnaissances merci pour na osali merci pour na oyo ko sala éternel Dieu tika ete mo santo Israël molimo na yo santo molimo na yo ya nguya e kababiso enfin o to ko sala e pesa lo kumu guider biso éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et en retour, enfin, éternel Dieu, émission Oyo, Ezala dirigée par ton esprit, par le nom puissant de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, d'Etrobi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous guide vraiment. Ma sœur, Toyambio, quelle est la bonne nouvelle au Memeni Bissor? Non. Vraiment. Parce que na posa kimia. Na posa kimia. Nzama kasi soit forte. Na forte. émission na bino, oui, na moni que dans une solution. Amen. Nazana danseuse. Nza danseuse na oloba kuna nazati nazalaki danseuse parce que na posa na longona na monde wana. Vraiment. Nazalaki danseuse. Non, c'est mon beau pas exemple munene. Ayeba ni pe na mboka na biso. Donc no bina kuna donc kuna tango kota. Donc ndinga na kota ki apprécier nga ndi bayambelenga makampe ezaki kuna ezaki bien. Il est cela qui que na s'intéresser na pena non na s'adhérer. L'accès nga ba nini ba avantage nanga. Donc na futa biso bien kolata na biso nyuso ezaki kuna. Et là aussi que c'est là qui m'a bé que m'a béza que parce que là il faut appartement mon comme nene. Vous allez na 4. Donc vous allez kuna président azaki président ya biso wana. À chaque fois on ya soyez dans tout na té au c'est payé à juillet 2 et 3 à côté de la chambre. Oh yo c'est ngande bosala. Non non difficile na début. Mais comment trouvons normal comme quoi on s'habituer nango nous trouvons normal il y a tout le biobela tout lenga malila moni ke fu ozo bela ça gravement il face à opposa motema netindi lobaka que osana ba période na yo ndo mona osimba yo te wana vraiment de ko empêcher mais ka pamba boy a osala posa motema et des fois il y a donc soit à côté dans chambre peut-être abimi na hôtel donc assister nos cailloux mais à une dire que mais il peut être yo tant au vent d'abord osaka l'est donc sentir quoi bilo mo boy kaka esimba te na no kipete et c'est mo boy to sala mo boy beta na mo pe surtout faut pas no cadeau bo mais la baboti pour et ça la bien là il va si quoi ça peut ça soit baba puta ba super penza ba mbongo nazo apela nga na kina na mima na ndako non histoire o pesa nga mo passe te place na Non, komi sois forte, monsieur. place Vas-y. na komi parce que et ba kangai Oui. et ba kanga mais pour comprendre te mais ngadi na yebi comme na linga na loba nazalaka na ignorance na mima pe na pesa donc jour on peut donc moi ambiance ezalaka na ndako talaka ba non ndinga na musala ngo te mais ba moni ki makambo funga melinga mama passe pe na ile biloko maputa esalaka pe ambiance na nini na ndako une semaine passée maman donc abela ta makasi te tension qui tient même na hôpital pour maman kufi salamaka na ngamoko kaka te salama na bato ebele na comprendre comment mais vu que nazaki na se ya envoûtement
donc ekinda na nka bongo ti mama pa eke okufa e mosu na vanda naosentir ke donc naosentir kake eloba non esprit na ngai elobaka ke nani na mabe moko na si nasala nanda okipe te parce que kuna mpe so okoti mpona obima ezalaka difficile parce que bomona kwa oteka basedi na bango akati makambo na bango akati yo obimisa libanda yango mondi biso tozalaki kopanda pembeni na ye mingi azolala biso appartement nyonso ezala na kati donc bato bauta libala biloko nyonso tozango mposa tosala commande baoya olivre biso ngo kuna na kati donc obima loba toza na sorti na ye moko loba toza na clip toza na mwa elo mobo concert ou quoi ouais mais ka biso moko boye ezali mpe mpasi makasi toza na mituka biso apesa biloko nyonso donc nyonso eza complet ti mpona obima mo mposa obima okende po moi eza te bagarde baza partout na bato ozala na bango misusu bazali mpe kaka na sa mvutimaka lokwanga boko mo bosola bobanga tona bimisi oyo petre okoki kofunda nga petre okoki kosala boye tobatela kaka vie namonaka esimbaka te meka kosenga vacances vu que nameka kosala nanu ke présidence alors apesanga mwa confiance mokie do apesa mwa confiance mokie po atikela ata mwa liberté mokie ya kokenda atanga mo po tona okeka na bato soit chauffeur wana da yo moni ka chauffeur mais aza garde corps ok tiko place nyonso olingi ozela ndia sala mwa nini confiance asengi na ke mwa vacances eya kosala na zongi mais ntango nazongi esiko etindaka ntango bonomona baninga bao publier bilo na bango basali bani esinga nazonga namoka na zangi nakeka esiko wana ya obendanga ebendanga so nalali emoso ovandi omoka bato baoparaître ka boyo emoso toka boyo ekoma osanga lokwa lokona kumobena mutu emo bato moko badaya koremarke ngai tike na ngai nakipe te naozongoka na légèreté ka bongo me naolala te na butu bando toka ya mabe oza na cimetière bandoto moko ya bien te ke oyo ezopesa surtout ke apêtre nyonso baoyoka nini nakoko explike bandoto na nga te mpo naomona kaka bomema nga na église peut-être makambo na ngai esa nini ekoyebana ekosala bien te ti jour mosusu nayolala donc ndenge baboma mama na nga mo nayeba te nayebaka yango te to nayolala nayoilota lokwa naomema sani me na kati ya sani naomona elongi ya mama to namoni elongi ya mama nakena sani naomema oti place na temple moko boye naomema me elongi ka ya pamba bongo siko baocelebre na comprendre ndoto yango te ndoto nini mama daya kufa kala siko nga ndoto nini oyo ngai na okesa nolota tina komokomba ndoto neyelanga me tina komokomprendre ke no neti ngai makila mama eza ya motu na nga mpe esuki wana te ezalaka soki ke président apeso bambongo alivre biso mbongo wana opeso nini te toki kopartage na bato bazala na balabala sikomona ke ntango mosusu olekani esika oyoka ke tele mama moko akufaki awa mama moko asala ye tosacrifie sans le savoir donc nayebi te mpo bandeko na nga nakoka opesa bango mbongo boye te topesa basala yango mpe elo te mbongo wana tika osala yango elo te nini te mutuka tosoma ka vu ke tozali dana appartement epesa ta petit te tosoma mapango me basuka mboka donc nayebi te soki na otrouve atofana na ngango normal le jour wana na nzofina na nga telefone nde naye kokwea na chaîne na bino oyo nadutaki nao natiki na yango mpe natala ndambo natiki na bino sana makambo so naosalana to na esima telefone vike etikalaki na page na bino nafinisha nakonte histoire namoni nde histoire ekende mbe donc na problème naza nango na nini yango econcerne nga donc intéressé nga naza vraiment intéressé siko nakoma mpona ndeni nayebi te nayeki omona nimero oyo bokomaka wana nde namekaki kosuwa nde omonaki na ye so koya na nga na ye lia papa nana posa lisungi nana posa lisungi parce que soki botiki nga vi na nga eza en danger so botiki nga mpe milibota so oyebi ke mama ndenge akufa boye eza mpona ngai nayebi te na obanda na ondeni nana posa délivrance ya vi na nga ezala mpe protégé nakozwa délivrance nayebi te soki nini ekomela nga libanda nana posa mabe ekomela nga te. Sois forte ma soeur, sois forte nzambe arozanga te kosu ntango mama azwaki kado wana ya liputa c'était comment atongisaki alati comment mpona na nsima nango
Donc, n'habite assez pile non kaka vu que ne pas ça que bon on tant so na tsatongi ça qui ni lamba pour ça voilà ba écoute ça le peut se oui voilà na so so ko tika yo sel makam no ba bimi ba so yo vanda wana te o vanda wana te donc ça là bon donc na yo maman bela raté hein na tika bien normal donc bien c'est que des le jour on makasi donc na ça là quand bien c'est mon dans la famille te bon on est kolobake mondo poni za la bien te ko kota ba kisi bobo banol se pe no te mais to moni ke na komi ko sala mo makambo bien na famille ko molongo na futu na famille donc ba yambanga ba presia ka to na ka biloko lo to célébrer ka mo kolongo makasi mais nzoka ezalande na non ba sombi maman langa sans le savoir. C'est le même cas de nous bande comme si c'était un groupe on a bien on peut on a orchestre on peut bon on peut on pas penser que mutubo oui oui mais vu que tu as un ensemble tu trouves qu'on normal donc et ça là qui te que on était que n'engue mo comme na ebi ki so pe ba comprendre le quoi on peut aimer conseil sur le zongi pour ni bobo mais aimer ce que na ebi ti ni non. Maintenant disons actuellement tu es où? Tu es toujours dans un appartement on passe vous êtes dans mon appartement. Tu so la benga moi bien no ba que na singa ki moi vacances. Oui. Oui, na singa moi vacances pour retika na ma TV que na fait moi confiance na ça pour da pesa nga confiance mo bon na ça les rapport ça mon témané. Tu n'as plus encore besoin de retourner. Même pas. Gloire à Dieu. C'est comme ça donc qu'on cherche la délivrance. De la sorte que ce qu'on a dit peut-être pour le bien. Pour non pour ça papa. Non pour ça Gloire à Dieu. Pasteur Jules, je ne sais pas si... Vous avez la parole, papa. Merci beaucoup. Le mal est qu'aujourd'hui, ma famille bateka bana. Aujourd'hui, bana fi bateka famille. C'est ezali makambo oyo et oyo eza actuellement bat bazo vivre yango. Moni musale zaka ma bete. Si. Donc bako nzamba ko cha donc kat na yo. Donc eza pona epesa mbongo. Mais le mal est comme un endroit ni ndeki ko c'est don wana. Surtout niti ce qui que tango bina po na bina nanga oui bien sûr mais sinon bina liboso batu bo c'est ba mbinga mbongo te mbongo fait kota. Système pa no sala ya kokata batu banzoloko. Il y a des fois so vendre no sentir quoi biloko tambulanga na loketo. Donc sentira ka bien te bakata so banzoloko. Il pas na yemoko. Oui. Non. Na tama ezali na sacrifice oui bazo asoso mobimba basoso na biso mboka o ya mboka bakata ki makilona nde bazo sela biso ngo banzolo kona loketo bino tout le danseuse là. Oui. Donc voilà, c'est moni aujourd'hui le mal est que bande kona biso puis basi bazo yoka penza te. Yango tozongi na émission mo tosaki na yo sur Isaïe 30. Avant qu'on sache toute chose parce que yango il faut demander la volonté de Dieu. Le mal est yango wana. Autant to lo bazo ignorer, bazo mon yango lokola tozo exagérer. Or non. Pour osala likambo bien, il faut nzambe de a permettre. Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Tant Isaïe ye ayebi lobby ayebi ke eloko otu osali yango lobby ekopesa ba résultat moko positif ayebi ke eloko ko sala yango na temps oyo te pour osali na temps oyo oko perdre temps na yo pour rien mais le mal est que moni mutu aza na zelo osala likambo et ayoka su conseil komaka difficile pour evanda alobi yango ye moko très bien que famille na yeba ok kuna te parce que même ba mikolo pe ba monaka moni loko dia mutazana ona kacha makila awamona kaka ngai fona kende ata opese quoi conseil et usa difficile ayoka bino pour asaila yango pe moni faki ko vivre ba conséquences ya boye oyo aki a perdre maman na ye pasteur bienvenue. Oui, il faut qu'on enseigne bateau sur cadeau. Très bien. Cadeau parce que cadeau a moutuni au sauté. Bastar ya monde entier ba beta ba musique profane au monde a akene ko sala ni na pas ba veuve pas ba orphelin akene ko pesa eloko na organisme moko boye akene ko sala do moko boyebi de pourquoi ba sala ba do wana ba bibele ba ebité ebele ba somba kande ba vie ya bato
Aki apesi ta biso $1 million. Asombi ba énergie ya bato. Yango mutu nyonso te aza mutu fo ozwa cadeau. Mutu so ko pesa ka cadeau ka ya parfum pa mama. Yo pozo no sela, obi te nini o ya zui. Na vie na yo. Or, avant ya kozwa eloko pa, d'abord faut prier. Apesi au cadeau. Prier pour na yango. Oye ba pe tada mamuto. Etada mi ya moto à travers kaka pan ya liputa oyo Maman kaka. est parti. Apesa ki maman, ezaki travailler sur yango maman seni maman kei. Po bazwa maman aika ba pesa, basala kaka acte moko bodo kwa ya cadeau pour que ba récupérer esprit ya maman. Et puis maman zaki na nzambe te. Soki maman zaki na nzambe ya solo nzamba nga révéler angekuta zwa yango te. Liputa na nga simba yango te. C'est ça le mal. Mwana ateki via maman na ye. Sans les savoir. Sans le savoir. Pourquoi? Parce que endroit nyonso te est approprié et pesameli mutu nyonso non. Si. Bible bien au clair que là où est-ce toko niate pesamela biso papa bienvenue oui. Mais si ka yango oyo kokende ko niata wana il faut epesamela yo. Tu epesamela te. Yo, c'est comme vexé na mutu que ben Bible lobaki là où j'ai fouléré mes pieds et au pesamela na possession. Ce qui est pesamela qui ote spirituellement so niati eza esika na ote yeba ke esika oyo uzala malheur pona yo moni ndeko na biso moi si gloire à Dieu a eu décision mais le mal ezaka ke bandeko bazo ka décision bazula ne la na tangu ya tangu akutani na conséquence moko a eu décision moni oui nzambe pe ako présenter conséquence mon avis na pour que a eu décision à la nzambe. Mais le mal est que tout le monde petit na souka. Moni, tant que na bravo Jésus, aye na chebiso télévision, aye na émission où derrière le masque, nous avons leur salaire grâce. Alors les na délivrance na ye a changé pe musala. Vous voyez, azoyer moko, n'enga prise de conscience boye. Alanda yango tina souka parce que mingi bazwa pe décision que na tiki après le temps azongela et loko libosonga na koyebisa ye zake asa l'effort ya ko se séparer na entourage na ye omoni so olandeli bien tant to so la ki avant omona ke azaki influencé par bat si ndeko na biso wabina ka bien na don bina et que no kutu pas intelt ba futaka ba influencer ba pousser et ça la moto a sombi que même na bilamba les jours où fa ko ça teste membre moko a famille na ye OK tala ba et ça na moto oyo est que ngana ba no peso na ba transport tango akikuna ba internet mais ça ngopé to yebi na moko na ça mission ya monene ya boka Congo ba internet ba ngokuna et comme il faut chose grave. Et là, comment tu soleil qui n'a pas que il y a des choses au basala bango yemo kuta spirituellement bien ngote parce que la Bible dit en l'homme c'est l'esprit. Yo mon akata msu basali acte mo bomo ka acte mo eza physique mais non bandeko on a spirituel na spiritualité de esko na physique le quoi y est pas bien la spiritualité moi à comprendre yango exactement mais tant à relater histoire parce que on va pas nyonso te ana ba limite ne mususu o lo am solo baté mais le quoi biso ba nganja tant to comprendre on to pas que basala qui est boy azade na monde boy si ba te kakayi gloire à Dieu a tu prise de conscience yemoko akima aya koleka na émission pour que basala nzambe ba sunga na ba prière gloire à Dieu oza ya motu eza yango wana ma sœur donc a oleka na délivrance na comme il faut. Je bénis le Seigneur pour parmi bande konyo so wana yo eu conscience. Vous savez le salut est individuel. Le salut est individuel ndenge yo moko individuellement vous eu conscience au kemela bon. Pasteur Julie ozana ba te bele mususu ba c'est dérangera souvent ton le baka tout le cas volonté en Nzambe. La volonté de Dieu est appelée cachée dans ma commune. Il faut souvent aussi lire la Bible. C'est ça aussi. Méditer, prendre le temps de méditer. Parce que pour nous, c'est tout un testament. Vous savez, un enfant, oh papa, bon, un testament,
Abazana, fois qu'il y a un papa comme qui boye, to kolane nango boye par rapport au papa comme qui pour tout tambola bien. Ndé mon père biso notre père qui est aux cieux, a tiré ce testament. Il y a un moment dans le livre, il y a Josué chapitre 1 verset 8 c'est sur le bas. Qu'est-ce que ce livre de la loi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Ma soeur, il y a un mot tu es allé, ndenge ma procédure, il y a le sambo bana ma processus, il y a des défenses au banda au talate makambo et lequel voilà parce que je crois au tu le ba msalango bato no mona ndeti ko simbate pour combien temps on a bombo. Or que Bible petit sur ne pensez plus aux événements passés et puis ne considérez plus aux anciens voilà. Voici je vais faire une chose nouvelle. Yo tala awa présentement faut nzamba ko sela yo. Donc oublie tout ce qui est le passé pour que et ça ma bêté à yo lobby par rapport il y a makambo sur lequel yo longa na osenga yo kaka aux alamakasi aux alamakasi parce que au père de maman boy par rapport à l'ignorance on a dit mon peuple est péri faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance tu vas périr mais gloire à Dieu le col qui me le panzambe vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Or que la vérité c'est lui-même Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vie. Nengo qui me le pan boye gloire soit rendue à Dieu. Secret majeur ko zonga juste dans le chemin wanate. Ne mélange pas Dieu parce que pendant broya boy tantôt on a commis ko frapper on a ozole kala bakauki un peu de disette un peu de sécheresse persévérer. Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment je me le dis, à quoi bon de gagner ce monde et à la fin de compte, tu perds ta vie. Déjà, monde de bozo kendoa. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alliance. Quelle alliance? Quel rapport, quelle intimité, quel esprit. Aux akofongo la porte, aux amours, celui qui connaît singo bala. Ce que la Bible est pour que ton mariage à la béni na yo. Toi dans la modine pour que tes enfants ba ni okobot parce que le futur yango est maintenant makambo zo salasi kasi ndamba sunga je crois il y aura beaucoup de choses au Bourg-Sopena papa je suis na bureau pour que to sunga ma programme à prière aux ala sumina ba ce peut dans d'autres choses tantôt au lobiga pour ndenge mama kufi yango kimeli makamsi bo sala parce que vous na monde le ba don soana vous avez même accouché à sortir même na ba to misusu tantôt bébé peut tadam na bangote. Quand tu cherches Dieu, Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés et il est délaisse. Il faut qu'on avoue nous nzamba zalaka mai. Iboso mai, baboma bolumute. Ni bimisa nyonso et puis nzamba mona que tu es vraiment sincère, il ne manquera pas de te pardonner. Sois forte. Na baba ki nasula na papa akoma ki makamsusu. Makambo ese belé. Mususu peut-être ko mona que la nuit na bosena ki oyo. Tout ça là ça sera important pour la cure d'âme na yo, pour l'affermissement na yo. Que Dieu soit loué, je crois. Voilà comment le monde est en train de marcher. Wow, mon Dieu. S'il vous plaît, please, qui que vous soyez, où que vous êtes, quoi que vous fassiez, ne faites pas ça chez vous. Et le Dieu de la Bible ne manquera pas de j'aimerais encore, ensemble, tous encore on a quelques pensez où il y a exhortation, ma directive, nous avons interrompu c'est notre papa Jules pour la soeur. Parce que Bella m'a dit que papa Jules. Maintenant, on a vu seulement voyez pas danser. On s'est retrouvé pour le même domaine. Parce que Batina qui me l'a dit, puis là c'est un dernier. Il y a une mission où vraiment, comment on a été. Si on peut retomber au yé, au limite, on a tout masqué, on a une mission, même pour la même prière, bah tu vas y rappeler les bons. Tout ce qu'on va prier, on va faire mission na bango. Tout le monde, oh, ça va casser, ça va faciliter à Koloba. Parce que n'est-ce pas sur le bible. Et bien, les gens appellent ma compagnie, c'est ça. Tantôt, à travers la place, patron, c'est le macambo, tandis que tu as ma directive, ma exhortation, pour que les combats vraiment aider. Je ne sais pas, pasteur, je suis encore d'autres directives pour soumettre notre soeur. Oui, papa. C'est une très bonne chose. Il y a mon tué Zaline de Konabiso à une décision. On est dans un endroit où on va faire bal. Si bapesa ba mibali oyo bato baboka wana bakisi wana bato basila ba partner bana diable bapesa bango omutu boya na posa dans ces wana ozoye bapesi akabi tant babimina mutu aza sataniste mutu azali magicien aotika nini
na vie ya moi si bon bazo fongolela bango ba hôtel oyo ezake mibali nyonso oyo ya obima na ye na vie bango ba ozoka ba chance na bango si omoni le mal ezake ngana bita c'était na ba parents bi les autres bango clair que élevons nos enfants selon le Seigneur pour que na conduite na bango ton ba kokola ba se détourner te na chemin wana ya ki ya nzambe omoni siko ba parents de bazana na musala makasi pasteur bienvenu po mutu soit oningi mutu asalo mabe sur la terre abebi selon moi si abomi yo parce que po bango ba mata ba grandeur na ba niveau na bango bazala ngo basinga bango ka ba parents faut pesa parents pesa papa to mama to ndeko parce que mwana na yo okolisie mabe to mabe olakisi nzambe te du coup ba laisser kindoki to ko tika ye na ningi ndeko na biso mwasi maman zaki non envie mais azoki décision te oboya ki ne mamuna ya ba danse atiki aujourd'hui mama za azate il y a envie pourquoi parce que ba parents ba permettre ki geni no bina oh légèreté za la te na bana faut ko conduire bana na voie moko ya eza meilleur pour que ba ye ba nzambe de vrolobi ba se détourner te parce que tu ba baby solo mona ba tie ba pesi mona kindoki esili akomi bitumbano ya vie so yeba ko prier te faut ba prier o yeba ko lana d'église to comment on lana ba église pour la délivrance pour la délivrance c'est pour parce qu'il faut abika ya omoni to ba elo moko na ba parents bo polisa bana na bino ba yeba nzambe elo kwa mutuer otiki la bana na vie ezali classe na nzambe ozala te papa ezana bato mususu ba parents na batikela bango ba richesse mais ba boto la ba lelo bazanga te mais lokwa batanga classe ya bien ba pe na nzambe bati classe wana na nzela bazwi misala ya bien nzamba aider bango bazwi misala ya bien bazwi ko évoluer bien mais so tikeli bana nzambe te classe te o mivi na bango o tikela bango ba million mais ceux qui gérance classe ya maye les atia ko gérer mo wana ba okoya et comme lobby o akomi kuluna o akomi boye o akoma ambiancer o akoma bochomuna parce que mon ezala mo evana na kimia et aux arrêtés. Donc voilà papa en tout cas. Vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Ma sœur, Papa. Vous êtes encore trop jeune. Il y a encore l'avenir. Sois forte. Nicolo Kosenga kama wanzambe. Innocemment que toi tu étais, t'es la maman qui ou yo senti culpabilité mo que ça par rapport à acte. Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il émotionnera. Bande qu'on soit musicien, banani ba patron ba savani pour que ba mais ça famille bateau nzambe mo da juste fidèle. Ya moi mo da mettre à temps. Puis à circonstance ça tiki la bango temps to ba robongwana pour que bana na fait chemin nzambe. Que Dieu soit loué. Je crois c'est par ici qu'on va chuter et puis il y a d'autres choses au retour sur la bureau pour na balandignon sur émission et le Dieu a la bino grâce. Et ce sera zongité je crois tout le monde en a. À chaque temps la religion pure est là devant toi, sans tâche, est là devant eux. L'orphelinat, bravo, Jésus est là. Ma tête, carte vierge, numéro 27, venez soutenir les orphelins. Les dieux de la Bible ne manquera pas de vous bénir. Je dis un grand merci aussi à notre papa qui nous fait toujours confiance d'être devant vous. C'est notre papa Chic Moukadi, il y a maman Lydie Moukadi. C'était devant vous, votre humble serviteur, le pasteur bienvenu Moukobo. L'année 2025, c'est vraiment votre année. Il y a triple B. Tu auras la bénédiction, la bonté et le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marais. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent.
aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bisso Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bisso Wendy, un grand marché proche de chez nous.